vraiment tout au balingaka Bianca officiel tout au balingaka Caroline Ikwa babi vraiment ce que la Bianca officiel te bozanga na Caroline Ikwa babi et pas y avoir toujours promotion il y a belle vie quand la patronne babi autorité morale babi yewana kaka poutine de l'écriture maman c'est tout montre babi tout wana eza ba qualité parce que mayela bomo vraiment c'est pas donné à tout le monde babi moi si nzambe likolo ngo baki c'est le respect babi vraiment donc omela no maman ozo mériter ba respect wana ozo mériter ba honneur wana ozo mériter parce que nous ça ozo sala ils ont on a toujours na miso à bato en tout cas merci beaucoup na Odette sa maman na Lesline et pourquoi pas Irène qui a luta motema Richard Irène qui a luta to sala ne to sala quand to réate merci beaucoup la mi file sa motema bato ya Richard aïe mi file ça otikanga na défaut les ça la roti lelo merci beaucoup na Nadi qui a luta 001 babi vraiment mon amoureux voisin on va pas monter quoi Karine Zanga maman française Jocelyne qui a luta et pourquoi pas excellent Joël ici mon le million Fondation Guéloutongo, Patricia Branco, Odouard Okem. Merci beaucoup à mauvais propre Tito d'Acosta, mauvais propre Champon Kapinga. Et le roi célèbre Christian Goma. Un grand merci à Dajo Lubandadjo, Babi Turki Luanda, Luanda Kinshasa, Rosemengi Armeline Pumba, Gloire Digitale, Babi Christian Zarko. En tout cas, vous êtes belé, Diana Banakaya. Vraiment, vous êtes belé toujours. Oh, vous êtes belé, non, les amongo, vous benginga trop, vous benginga mingi, vous lobby vraiment trop bien. En tout cas, est-ce que ma passeur de la foi lobby, est-ce que aux autres tiens en pratique, ma passeur de la foi lobby, est-ce que aux yeux vraiment comme il faut. Yaya Nasira Kibino, passeur de la foi, Aza comment, Aza Munokwa Nzambe, ma passeur de la foi lobaki. Nazobeta mo sete na loba moi tout moment moto akozwa ngo eza une oya kozwa ngo inaperçu wana eza problème na ye ngai nde naza boye naza famille libota naza bien éduqué tosala toujours kaka ndenge passer na biso alobaki passer de la foi alobaki surtout na biso ba journaliste abengi biso fois même na bayaya ok makambo wana vraiment ya maman na biso pela na maman la biso si la bisa lubekam avec tout le kimia de toza bongo toza famille libota de toza bongo toza les abakou toza famille moko toza papa moko peut-être même tous ben prudence et bané ko sala mato bané ko déplacer ba langage ko to fingi ko to kuna ba fingi donc d'habitude biso kuna famille libota to bané vraiment ko finga te et ben non c'est la réponse par rapport ce qui bango ba lobé pas maman na biso biso to bané ko ya ko zoni c'est pas maman na bango te mais to bano ya ne pas na bango moko mais cette fois-ci makambo na eza les sous-souté par rapport ata bango ba lobby on a ta ko répondre sous-souté donc nous avons vraiment attendu beaucoup plus pour la promotion du film na biso ya belle vie en tout cas il y a une force na biso il y a une force à la patronne donc ba distraction te famille libota parce que dans la distraction ba film na biso ezo beta te ba film na biso vraiment tozo consommer ngo lisute pour nini to koma ki basé ye kuna boye o kuna boye o kuna boye toza suna ta wana te beaucoup plus toza na filmer ndem toza na marché pour le moment ba bito consommer dans le premier épisode de Bisso, c'est tout le monde qui mon homme n'est pas parti, tout le monde qui va mis à Madra, tout le monde qui va la réalité de ma famille, tout le monde qui m'a cambo, maintenant tous en a nini comment, maintenant tous en a filmé. Ils ont consommé pour le moment dans la carte à marché. Donc il faut consommer, il y a un la carte à marché pour le moment. Donc total mon film wana to e mango au moins ba film o eza éducatif to ko no l'examen ka bongo te soki totali lelo na traité bande ko nga kama bete c'est to koti na camp na ba camp nyonso to ka ba camp militaire ba tous les camps vraiment o ya matadi ya Lubumbashi ya Kinshasa partout dans le monde tout le monde a que ba bon tenir biso regarder wana eza nzembo ya poza biso ipupa iso leka donc bon comprendre kini YouTube mais c'est YouTube comprendre les radio ya Kinshasa etambola na musique ozomona soki to côté na kati ya bakan na traité bandeko nanga kan
te ke baza salite baza boye napesi kaka exemple moko ya mokie tomonaka losi tokoti na kati ya nka tomona bato basaka tokuta bana baza desordre tokuta bamama na ka misomona bota sokoli te ye kuna ndako bato mosusu koswana boye na boye mpona nini bamisusu tomiyebaka valeur na biso te na généraliser biso nyonso na milongoli te na mitie na nga na kati po ezala te ke alobaki te na biso nyonso bana basi soki tokoti c'est comme so ndenge tomisilisaka confiance na biso tomimonaka c'est comme so ndenge biso na vie na biso esuki ka wana me nzoka so eloko toye na poto tomona bato ebele mpe bana naso bamino ke fille avandaka na France fille avandaka na États-Unis fille avandaka wapi avandaka aza na mwana peut-être soki omitali ndenge amisimbaka nzoto na ye obi nazaka fier so natali na liki ya luta so natali ma na liki ya luta nazongi nsima natali mama ba garçon mifilesa nafandi nsima natali mama ba garçon Jenny Lema nafandi natali camarade nanga Patricia Branco nzambe na ngai so natali nzambe na bango Odette Lesa mère double natali Karine Zanga natali Joseline Kialuta natali ba Jenny Lema na ba Jana banakaya wana tala bana baso natali ba Jubek natali ba Tanya wana bazana bana mais tala niveau ba misimbaka tala niveau ba mizalaka na nini mais franchement mona mutu mo alinga mutu mo wanga na na bota te bona bo o eza leçon pour na biso yango Belleville patron na sali biso fille mère po atalisa biso comment tokoki kozala po atalisa biso comment mwasi soki mobali ozolinga ye ozwa na mwana il faut zala toujours na autorité tala ndeko na biso leo mosantu asa na bana ne 5 mais tellement mobali alingi mwasi abala te awangani bana ne 5 mpona nini omara linga ye nini bongo lelo soki baye kodécouvrir ke mosantu ana bana 5 on y place au centre c'est confiance dans la place Omar amemi maman na biso top abimisi maman na biso top maman moko boye ya mutema mabe abebisi ki ya mita abomi relation ya maman milo na maman top abebisi relation wana tala ba maman bakunde bazaki na bolingo makasi ayebeke mwana maman top obala mwana ne mais lelo aboyi mwana ko mwana maman milo aza na mwana elelo mpe toye na ngambo ya papa na biso Gino lelo mpo bakomo telemela papa na biso Gino mpo mama esengo aza na mwana nde moko bautaki nde poto bala ya Kinshasa mpo balobi na papa na bango komi yo boyinga na bala mwasi oyo abota yo mpe ndenge oza bongo papa okotikala kobala mwasi oyo abota te mwana komosala papa choix est-ce que bokoki koraisonner ngo bokanisa nanu vraiment mwana komosala papa choix comme yo papa otelemelaki ngai mpe funa telemelo okobota kaka okobala mwasi oyo abota te okobala kaka mwasi oyo abota te tala place tozokende tala mama esengo ayaki na libala ayebike na ye libala na nga ayambi mwana mobali kitoko aza na esengo mwana ayebike mwana nene mwana mobali baosangana tala kote kuna gesho mpe alobi ekosimba te moto na sylvete mama esengo aza kande abitala moto akangama na sylvete moko oyo tozomona tozoseka na bandako wi ezopesa biso esengo Belleville vraiment mais eza conseil mobimba Belleville azopesa biso eza conseil mobimba la patron na otalisa biso comment tokoki kozala na bandako comment tokoki kose comporter na bafoyer na biso mwasi abota aza utile na kati ya société ozomona lelo nde toza bongo tokoki lelo koboya bandeko na biso mpo baboya ndenge ndeko na biso Omar Kabongo azosala CG azosala kitoko te opesi mwana mama milo soki azalaki na mama moko azalaki makasi te mais la fille ya bato akomela beta poison likolo na CG na biso Omar lelo tomoni mama na biso Leya niveau manke papa na biso Alain likola nani likola Liza oyo aswanisi papa na biso Alain aswanisi na papa na biso JR soki Liza azalaki mwana malamu
secret wana ndenge bombama ndenge yebani te ke Lisa Belleville azakale ke GRT pour maman le aza nzambe te kwa yeba parce que akuta bango na harmonie moko boy akuta bango na esengo moko boy o mutu moko ta ko kabola bango mutu moko pete akoko yeba te ke Lisa azakale leki ya nani ya GRT Belleville plutôt azakale ke GRT mais tellement Lisa aza fainéante tellement Lisa dinga musala te donc Lisa soka li asisi kolia madame Makolikolo ça na efo Belvanika mais ça Belle papa musela ye biloko wana nyo tout ozomona ya lelo kobala ozape na posa un jour oza na foyer na yo ozape lelo na posa ozala na ndako nwa libala yo yebi kokomba ndako te oyebi kotanda mbetu te oyebi kolamba te nyonso tu oyebi te ekosukelo ndenge nini potula patron asalaka yo siko oyebi eloko te fierité na kibomwasi eza kaki songi et puis okaboli Lisa okaboli Belleville na mama na biso Leya Belleville pake na ye bo comprendre na ekine yakabo batela nini etambola na okabongo ozomona mais okaboli Belleville na papa na biso na mama na biso Leya tala harmonie bazaki nango Leya na Belleville mais yo tie bango na biso pandi bango olotika pe bongo te Belleville batukuta kene pa mama na biso étoile mais yo Lisa o memi tout mama na biso Leya po akeno cha songi babenga na susu la patona ola patona akolinga mobali ya nani ya mama na biso étoile papa na biso ale Lisa il faut changer tolobi te que Lisa eza bongo mais Lisa a incarné rôle na ye comme il faut ndenge bandeko basi wana ba se comportaka ozomona bapesi oyo eza réel mais sur scène batalisi bato vie réelle mais sur scène pour tenir Lisa rigueur parce que ça pièce à théâtre s'il vous plaît bon film à tenir au film de la David là vraiment na mon âme n'est pas partie s'il vous plaît les film vraiment en tout cas babilo kwa bobo sommes toujours quand la carte famille bota babi vraiment la famille bota ne pour découvrir bakamba kitoko pour découvrir bakamba bien kaka na carte famille bota babi to consommer 8e épisode na biso bientôt là ils ont déjà dans déjà 14h35 déjà donc quand la ligne fait film biso zo kota donc consommer film na biso et ça biso et ça ngana bino toujours ba jolibilité vraiment en tout cas merci na bato tout bazala ki wana kolanda film na biso et puis kolanda émission en tout cas merci na bato baza ko s'abonner à chaque fois na Bianca officiel baza ko s'abonner na Belleville télévision na Caroline Ikwa en tout cas merci nzamba lola pambola bino parce que ce qui bino bozate biso en tout cas merci beaucoup na bolimwana botalisa biso là je dis merci à Nene Ndimbi la brésilienne Doris Mwamba babi Rosie Mbouinik qui sont la patronne international Kabobo et pourquoi pas Nick Bams de Brazzaville tonton grâce babi aïe moto moko bien tonton grâce en tout cas vraiment oumela na yo Miss Margot la patronne hein Patiti Tenge babi wana ma camarade na chiko sana et pourquoi pas bandeko tout auto na bango na kati ya groupe a connaît pas demander donc ba mbote na bino ya wana na linga bino ne bino pe bolinga nga merci pour vous attendre bino ya ko consommer ba film na biso vraiment babi moi sa mbongo Jenny Lema aquarium babi kilo ya mboka babi kilo ya mboka sifa belle merci beaucoup à Bibi Chimustomba la fille qui te range Bibi Chimustomba et pourquoi pas mon continent Christian Val depuis France merci beaucoup na bino affiché tout le monde a Rose Pam Rosette Pam la bino koma ya mwana na bino mwana tina ko bino ko linga na tina ngana bino soki nzamba bateli biso tozokutana mbala sima na mikolo ezali koya ngana bino tokutani bye bye.